bozomona na livre oyo nazokoma nde bozomona na likolo na présenté 4 présidents mibale oyo entre le fait président Désiré Kabila na le président sortant na tchebango esika moko ezo représenter ni tant au décortiquer affiche à livre oyo na message ni nazo pesa na 4e président ya Congo oyo l'Obama leto oyeba maintenant comment avec continuité ya Joseph Désiré Mobutu sur le plan spirituel et continuité ya Laurent Kabila aye kolongo la drapeau ya 7 étoiles aye libiso maintenant drapeau oyo aye bisbino que ça drapeau ya continuité ya œuvre du mal et to oyeba makamuni et côté drapeau oyo photo zonga na drapeau ya 7 étoiles oyo za drapeau ya Congo. Oui, l'actuel président Otoza na yena Congo a 12 ans de pouvoir. Ça a 12 ans de mandat et aussi là en 2030. Voilà, c'est parti, très chers internautes, Balanda Vision plus télévision. C'est avec un grand plaisir que tu es les sous devant ba poste télévision nabino, ba smartphone nabino, ba tablette nabino. Ensemble, Kobe Tamasolo et Mboka. Alors, impact il y a spirituel sur makambo politique ya Mboka. Eza nini? Président nini 4e président nini oyo mokonzi ya Mboka. 4e président nini plutôt oyo Nzambe alaka kibiso pona ko conduire Mboka na destinée. Est-ce que ça Félix Tshisekedi parce que na régime ya Kabila Nzembo Moko Bimara Bayembara chiffre 4 que non yazali bongo 4e président oyo Papa Simo Kimbangu alakisa Kibango. Alors pona kolobela makambo wana nyoso to yambi bongo ndeko King de Kikobo azali bongo mo sali ya Nzambe azali bongo messager ensemble tokobeta masolo ya Mboka ndeko de Kikobo. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa et puis bonjour na balandi na yo nyoso bazolandanga na souhaiter bango ba merveille eska oyo bango bazwami Nzambe ya Simon Kimbangu azalana bango Nzambe ya ba 4 frères messagers de Mbinza pe Nzambe ya Paul Maluzei azalana bango. Alors ndeko lecture na yo sur le plan spirituel eza nini tango za komona bombo le kanamboka lelo coalition FCC cache et s'effondrer disons parce que le président a annoncé déjà rupture na yango. Alors ba débat nyoso za ko le kanamboka tozo mona bitumba na niveau est makambo belé lecture na yo en tant que serviteur de Dieu ezani na kota la ba scène o za ko le kalelo. Merci beaucoup. Na pesi kaka Nzambe merci parce que aza fidèle et à kosakate parce que atikala kokosa Abraham te Isaac te Jacob te et à kokipe kokosa ba Congolais te parce que il est fidèle et il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Donc makambo zotuna awana sina lobango il y a 2 mois passés basanza et belo et seleki si je me souviens ezaki na mois de juin na banda koloba sur l'accord o ezolobela FCC na cash ndengo witiko tunangai entre les 2 chefs, le chef sortant na le chef actuel na loba yango déjà makambo ezoleka na est ya pays na loba yango déjà aussi na bande konyoso na permission na yoso na ko citer o balingi ko zo archive na Congo mon pays libre TV o eza chaîne YouTube na nga ba archive nyoso aneza kuna donc place na zoloba sur la mort des hommes politiques ou soit place na zolobela le criminel spirituel dont na loba ba bloko na nyoso. Et quelque part aussi la spiritualité et la religion ça a un impact nini biloko wana na loba yango o izo bloqué Congo izo nyokola Congo makambo eza na est ya Mboka na loba yango na émission moko na salaki sur ba mémorial ya Congo donc ba martyr ya Congo izo senga biso nini pourquoi makila wana na est izo continuer kotanga nini e salama na Mboka na biso nini futo sala na loba yango déjà et lelo si funa répondre na question na yo parce que na zonga kika pona olakisa batu archive wana bakota la yango makambo ezoleka d'abord na est ya Mboka na biso et komama na ba prophétie ya Mboka Congo au Simon Kimbangu loba na 1921 et puis ba 4 frères messagers de Mbinza bayo loba lisusu na 1978 et lelo toza le 13 si je ne me trompe pas toza le 13 janvier nazo pesa message oyo pona yebisa ki na batu nyonso balanda ngai na année autobandi chaque émission na osala na opesa na date exact ya émission wana oyo na lobi makambo oyo Nzamba talisinga pour que tant s'accomplir bato ba se souvenir nango ke na lobaka na telle date tous en a besoin d'abord faut réconcilier ba koko na biso to ba ancêtre na biso oyo ba sopa makila pona Mboka Congo oyo ba tangisa sana bango baza na divagation so tozui avant indépendance na Congo
Léopold D akata plus de 10 millions de Congolais maboko. To enterra ba Congolais wana wapi. Ça c'est la première des choses. Simon Kimbangu oyazo retenir prophétie à Mboka Congo. Akufa pona Congo, ça li 30 ans de prison pona Congo. Et sika oya kenda kokufa na Katanga. Aye awa lelo l'État congolais enterra Simon Kimbangu wapi. Et sika nini l'État congolais akunda Simon Kimbangu. Et sika nini yo okendaka kokanisa bakoko na yo bakufa le 4 janvier. Oyo to uti koloba ba martyr ya indépendance. Mémorial na bango eza wapi. Place nino kanisa kabango. Est-ce que aussi ozwa est-ce que bon bakoko na ngai lokwa bakufaki le 4 janvier to kendo chela bango fololo awa. C'est nulle part. Eza nulle part. Simon Kimbangu to kunda ye wapi et ceux qui otali bateau nyonso Léopold D aboma plus de 10 millions wana mémorial na bango eza wapi makila wana to kunda makila wana ezo continuer ko circuler na Congo ti lelo ezo continuer ko ganga. C'est la raison pour laquelle au moni régime sortant au Utikobima kino lelo to komi ya au moins 10 millions de Congolais encore bakufi lisusu to mona ki ya une année et demie bazo continuer ko kufati na régime otozali na est kuna kimiezo zala toujours te on compte de morts chaque jour. Yango na zolo banayo ndeko na ngai que régime passé régime otozali na yango bazo continuer au moins 10 millions de morts encore au Congo perd de l'issous plus les 10 millions bakufa na temps il y a Léopold D et sali 20 millions et l'actuel président azalaka invité na Rwanda to mona kibiso nyonso na homologue na ye Paul Kagame a invité qui akendaka akoma na République rwandaise akendaka déposer jambe de fleurs na ye na mémorial ya peuple rwandais o ba bungisaka 800 000 morts même pas 1 million 800 000 mais akendaki ko cha fleur siko ye tango baninga na ye bayaka na Congo ye muto aza prophétie ya Congo oyo Simon Kimbangu aloba mémorial ya peuple congolais wana eza wapi esika nini bato wana bayaka kotala keno ba congolais bakufa bakunda bango to kunda bango yango makila ezo continuer ko ganga parce que za en divagation ezo circuler futo enterrer yango presi là ndeko de Kikobo lelo lobi ke non nyonso toza ko vivre lelo et comment déjà nga nazongi na question est-ce que et comment qu'il faut souffrir to subir ba humiliation ça ko subir des côtés ya ba rebelle ya ba groupe armé ko lelisa biso mboka mune le rôle la RDC boye topé solution eza nini pour na koluka ko remédier yango est-ce que eza parce que ba prévoyant mémorial mon côté pour na ba martyr wana ndé parce que le tout ça ko subir ba atrocité ba mort d'homme nyonso aujourd'hui dépeuplement na partie est ya mboka oyo banguna baza ko luka basa kapere na vu ba richesse na yango na zongeli na lobi lisusu ke ekomama déjà Simon Kimbangu alobi boye il y aura une longue période difficile pour que l'homme noir accueillir maturité na ye et ba 4 frères messagers de Mbinza na 1978 bazolo baboye et kozala na période moko très difficile ya souffrance oyo ba congolais ba ko souffrir boko nyo kwama et tango boko mona bilembo nyonso wana boye bake le boko ya nzambe elingi intervenir na Congo et ko senga bo senga maintenant bo bele la nzambe ya Congo tant boko bele la nzambe wana akita maintenant muto azala prophétiser pour na ka ya Congo oyo tozolo bela tout à l'heure wana comment azala prophétiser muto wana tangwa ye azongisi mboka na maboko ya nzambe mais bilembo ya kokata ezali ebele yango tozolo bela nini fu asala donc c'est ça la grande question tangu otuninga ike ekomama oui ekomama na mboka Congo ekomama bongo non faut souffrir boye faut ba ADF ba kota ba nyoko la biso faut ba mai il faut aussi plus de combien de 1000 groupes armés au bazo menacer biso donc ekomama bongo na les prophètes Simon Kimbangu aloba yango bongo il a prédit comme ça tel quel aloba yango tokozwa ba livre ya Simon Kimbangu to tanga to mona comment yango aloba yango déjà pourquoi Congo c'est la seconde Israël donc so lingo yeba histoire ya Congo faut histoire ya Israël pour comprendre parce que nzamba zwa trône na ye acha yango na Congo apona Congo comme la seconde Israël comme terre promise o nzamba prometa ki na nzela ya Simon Kimbangu tokotala yango comment et s'accomplir et maintenant et comment ma histoire ya Congo faut se référer à Israël ndenge Israël est souffra et de la même manière aussi Congo faut traverser et simanango tokokota na terre promise o nzamba la kakibiso mais avant tokota biloko ya kokateza ndenge Israël e kataki na désert ndenge biso moto za na temps ya désert
Ce qu'on va dans la terre promise, en bureau qu'on est à Kokata. Il y a les bossons à Ebiso déjà, faut enterrer ba mort, ba nyonso wana, bazo telengana na Congo, baza en divagation. Makila ya batwana ezo ganga. Le président de la République Akenda Belgique, roi ya Belgique, après avoir koboma ba mort na Congo, aye ko senga pardon na peuple congolais na nzela ya mokonza mboka, réparation et salamaki ndenge nini, pardon wana et salama na modèle nini, ba repara nini lelo soki nga na sali mabe epa na yo ezakana amende moko bafuta kawana ba benga ngo réputation dommageable. Donc faut pas dédommager Belgique et dédommager Congo na nini après avoir koboma 10 millions de Congolais, après avoir ko kanga Simon Kimbangu injustement oya sala elo côté ndenge mokonza mboka pe azaki prisonnier. Mais le fait au senga pardon kogite parce que la Bible dit même que non, le pardon est une puissance qui libère. Le fait qu'il faut reconnaître que non, oh na sali yo ndeko nanga ezamabe, c'est déjà un grand signe, acte monene. Oyebi ke nzamba za juge suprême. Oui bien, tant ba zuzi ba sambisa kabiso, ba condamné yo nanu et si manango pourquoi ba senga kalomande. Nde mutuna na jongi selu yangwana. Yo ça serviteur de Dieu zongi sur la justice il y a tout ce bon prophète oui, tout ça pardon oui. C'est que dit la Bible pour les pardons. La Bible ne dit pas que non, il faut qu'on foute ça mututo qu'on paie sa sanction, qu'on paie sa amende parce que il t'a offensé. Merci. J'aimerais vous dire la justice qui élève une nation. Et Dieu, c'est le juge suprême. Nyonso biso to sala. Ezana eloko to batite nyonso to kuta yango. Po nzambe nde mukolo mibeko. Yende mukolo mibeko. Mibeko wana biso batocha yango te. Ceux qui muta ça. On doit faire une différence entre les lois du pays, lois pénales et autres, on a la Bible. Hein? Parce que dans la Bible, la révélation, il y a prophète Simon Kimbangu et les lois du pays, les lois pénales et la constitution et autres, ce sont deux choses différentes. Il faut faire le distinguo. Il faut payer un prix. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a sacrifié son fils pour libérer le monde. Ce qui nous a foutu prix. Nzamba fouti prix parce que biso to sumuka pour racheter biso nzamba fouti prix. Et comment olingi ke bato ya mokili pe ba futate? Nous devons copier parce que Christ est notre référence. La référence c'est Dieu. Ce qui nzamba futa, ce que yo zobo ya biso to futa comme. Ce qu'on a appelé cet exemple. To ko ta ce qu'on a politique. Toi ko ba non 18 ans régime ou l'exil 18 ans ba corrompu, ba ibimbongo nini, si ko to futa ba on prix nini. Après na bango nasina lobaki nazo continuer ko répéter bandeko yo balingi ko zo archive bako tozonga na archive te tozanga na yo parce que on a tenu aux questions na archive te yo bi que non il faut qu'on foute à prix même zamba foutara prix alors lelo nakotala 2 ans et humiliation mokonzi mboka subir nakotala 18 ans to bakaba régime ou les cas qui a mokonzi mboka kala. Oh basala nyonso babebisa Congo totambo sa komona ma lolenge ya mabe ngana tuni yosiko lokola serviteur pe prophète pri nini esingeli to foot sa bango boloko les morts spirituelles. Dans la zone les morts spirituelles, il y aura des morts spirituelles. Ba mort spirituelle wana na détaillé yango maintenant pour na pri oyozo lobawana batu bako futa etumbu. Nzamba pesa nga message il y a 3 sortes de morts. Oui, que Salamana Congo, Ezo Banda Awana 2021, les années prophétiques Yamboka. Ah, Ibanda n'a été. Dans le bien, Ezo Banda déjà, na 2021. Donc, et Bandi, tout côté 2021, depuis le 31 janvier, et plutôt le 31 décembre, il y a année coulée, to Bandi le 1er janvier. Si les lots Tozo Kende, histoire Wana et Bandi. 3 sortes de morts. Ezo Salamana Congo. Mort Yaliboso, mort spirituelle, mort physique, et puis mort matérielle. Mort spirituelle, mort physique, mort matérielle. Waneza bato basa so mabe 18 ans de ba subir. Bato basa biso 18 ans mabe. Ils vont mourir et spirituellement et physiquement et matériellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingi kolobanim.
C'est-à-dire nzamba zo senga bango ba se repentir ba renoncer ma benioso ba sala na peuple congolais oyo ba boma ba rosi mukendi ba deshat kapangala ba matungulu ba shebeya ba sala nzambe otokangama injustement na ba boloko ba gaz lacrymogène ba beta biso ba se repentir ba se renoncer na ba biloko wana. C'est pour nous retirer ordre mo gaz lacrymogène. Yango na lobi ba senga pardon parce que basala yango injustement. Maintenant ba mort wana ezo représenter nini pour na bato ba ko s'entêter ou ba ko linga ko se repentir te. Un, sur le plan spirituel pour na ba politicien comme tuni question politique pour na ba politicien bo mona ba politicien belé na scène politique ba olimwa et belé ba olimwa ba ozali susu na impact ba zaki na ngote. Ça c'est la première des choses ba msu ba olimwa. Et la deuxième chose tant na oloba mort matérielle, c'est-à-dire ba bien belé à ba politicien et aux ala saisi na justice et ba mususu ba kozala na exil ba musu ba kozala na exil et ba parti politique belé et kozala réduit et kokufa wana mort ni mort matérielle. Attendez, mort spirituelle obi qui ba limoi sur la scène politique. Mort matérielle, confiscation ba bien et puis disparition ba parti politique, bon mort physique. Et puis Bamsous Barozala na exil. Donc, mort physique maintenant, il y a un exilé politique au Congo. Et Bamsous, physiquement, on a pensé à Koufi to enterré. Bamsous Bakozala na exil pour la mort physique. Et Bamsous Bakoufa physiquement, ndengana yo to vandiboué. À Koufi, o ya ko santété, toke okundai. Lindo quitté, Lissa cité. Car ko santété ka na mibeko to ko santété na prophétie allez akufi ba moko santété na nzambe prophétie eza message ya nzambe o azo lakisa pona peuple na ye o ba ko santété na nzambe akoboma bango physiquement ndenga boma Sodome na Gomorrhe a boma bango physiquement. Mona mboka de ki kobo lelo tango tali maïma koleka na politique nazongi susu lelo tozaki na coalition FCC cash tozako kende na union sacrée na banyo lakeli bato basama be trois bamanomi sato mort spirituelle mort physique mais malheureusement na union sacrée tozako envisager ce sont le même figure bato ba travailler ba participer na mabewana bazako zonga lecture na ezani ntango ko mona bango baza ko zonga bato ba contribuer na ko sa biso mabe na ko paupériser population na ko appauvrir population na ko bomolobi ba gaz otangi ba rosi mukendi otangi ba déchat de kapangala mais lelo to moni ce toke na armée misu ba généraux lelo atako baza cité na rapport moko ya ba paya mais baza cité lelo union sacrée bangwana ba une union sacrée mais prophète frère de Kikobo tango ko monango lecture nous zanango nazongi kaka na même réponse tant on a le ba mort wana ba mort bato bakei na union sacrée na witi ko yebiso pa wate ezana makambo yo esengeli to kata omoni tozana temps ya transition spirituelle tozana désert lokola Israël les ana biloko esengeli tokata lolenge moko na witi koyebiso ke ba mort batuana oyo bakoti na union sacrée c'est pas mauvais et comment na prophétie mais tokotala yango sort ya union sacrée eza nini et vision eza nini batuana bakoti na union sacrée na uta ko lobango nazo continuer ko répéter ka sur archive batu batala archive na Congo mon pays libre TV c'est-à-dire quoi Nzambe azo nettoyer za temps ya nettoyage na Congo place moko na zolo bake Nzambe azo kanisa alliance na ya se souvenir na alliance na ya sala na Congo Nzamba ko nettoyer Congo bato bakoti na union sacrée bango te bato ba otonga Congo ekotonga na monde politique na ba jeune David tout comme na monde spirituel parce que tolobeli sur ba mort spiritualité na zo moi message na mukie sur ba mort spirituelle nini ko salama na ba mort spirituelle
notamment ba grand pasteur ya Congo o ba sala ba kombo ba mibenga ba bishop ba archbishop et ba docteur ba titre nyonso ba mipesa wana nzambe azo effacer bango parce que bato wana baza ba criminel spirituel ba se rebella na miso nzambe et nzamba rejeta bango ndenge a rejeta ki Saoul ndenge moko a rejeté ba politicien congolais nyonso o boyebi ndenge a rejeta ka Saoul. Alors ndenge moko na monde politique ba pasteur wana ba ko limwa sur le plan religieux bomona bango lisuste l'église ebele ko kangama et ba o ba o santété nzamba oboma bango physiquement. Donc nzamba o nettoyer Congo bato ba o sauver Congo na plan spirituel aux ba jeune David ba pasteur ba yeba naté ba jeune David ne banani parce que lelo je ne sais pas naza en conception naza na moto na yote mon dieu ozako ba bilenge on est ozako ba nouvelle classe politique émergente mais nouvelle classe politique en ba ko tonga Congo le lengeni parce que lelo ce sont les anciennes personnes ba tête ba figure wano ya kalakalo ba bomamboka nde ba kozonga lelo ba kotonga mboka lo lengeni ni so bazana ba instance ba ya prise de décision te yango na zo ebisa yo te na zolo baboye nzambe a ko nettoyer Congo. Israël pourquoi nzambe abimisi bango na esclavagisme na Égypte azo mema bango na terre promise ma lekisi bango na désert esengela ki balongola biloko nyonso oyo bazalaki nango na kati na bango babwaka biloko nyonso nzamba rejetaki ndenga azoloba na Bible na mukanda ya Apocalypse 2 azoloba yango. Donc faut na 6e verset nde azoloba bozo retenir biloko ngana boyaki ndenge moko nzamba ko nettoyer a ko nettoyer na monde politique et puis na monde religieuse, c'est-à-dire tous les pasteurs nyonso wana bakozala te ba David nde bakopesa message ya mboka Congo ndenge moko ba politicien o nyonso minene boyebi na bakombo na uto yebisa bino ba sorta ba mora bakozala te bato bakotonga Congo eza ba David. Pour na peso ka exemple Simon Kimbangu union sacrée tonga na Congo te to za clair union sacrée et tonga Congo te parce que eza ba David te eza na bato kala to yebi conclusion ngona union sacrée eza mabete komama fale babenga bango mais eza bato yo baza na kati ya union sacrée tende bato ba otonga Congo tango gouvernement ekobima fu ba David bakota na kati. Donc ba ministre nyonso yo ba boma Congo ba coopéra pour na okota obité ke bato ba okota na gouvernement eza bato ba na union sacrée parce que lelo déjà Moïse ka tout même ko senga na bato na que non et sengi les répartition ba responsabilité c'est l'équitable. Cela veut dire que soza David bien sûr oza jeune soza un poids politique de ba peut so poste ni na bisoko eloma quand na kati ya union sacrée wana ba David bazate ou bien ba jeune bazate na kati bazali bazé belé na lingo cité ba komba batu te na zongi na message na zo pesa Simon Kimbangu ya loba na mboka Congo obi âge na ye pour pesa professeur Congo azaka na âge ni azala jeune lokola ngana yo là ce sont des choses de Dieu hein? Ah azala jeune David oyo akoisa Goliath autaka wapi nulle part batu ba yete yenda libéra Israël na maboka ba Philistin omoni Lumumba oyo lelo héros national oyebi âge na ye po atelema na ba dans les trentaines yango bampolo ba okito et ba Kasavubu ba Mobutu bazaka na ba âge ni na tawana c'était des jeunes. Vous croyez que Congo vous a sauvé na ba criminel politique to ba criminel religieux wana o ba détruire Congo na ba professeur lokuta lokola ba déniler sisi funa loba ba criminel spirituel ba to nzamba rejeta. Vous croyez que na bango nde Congo vous a la sauver? Mais pourquoi vous critiquez? Parce que eza mosakolero la yo ndenge oza ko concevoir message ndenge pas ça ko concevoir message na nzambo ndime là sakolani pona Congo lobby a ebisi biso l'ancien président ozonga na pouvoir et babenge na union sacrée a changé que non na loba bongo te yango nda sakola pona Congo des criminels spirituels nzamba ko effacer bango oyoki siko oyo zoloba so ekokisa miteto loba nini koza faux prophète pe na peso exemple liboso ngai naza simple instrument naza étiquette et loko deni les pas étiquette na répéter naza étiquette naza na posa mutayi banga te naza na posa bat bayi banga te me bayi ba kombo nzambe bayi ba nzambe ya Congo nzambo ya tinda Simon Kimbangu na Congo nzambo ya tinda ba 4 frères messagers de Mbinza na Congo. Donc c'est-à-dire hein makambo na loba nazo pesa ba archive te
na oloba bakende batala na Congo mon pays libre TV bakuta ba archive oui pona bandeko bakolanda donc nazoloba oui OK bandeko bakolanda naloba ya 6 mois passé placement nazoloba Minembwe l'arbre qui cache la forêt tant naloba Minembwe l'arbre qui cache la forêt nazo pesa message il y a accord entre FCC na cache ezaki pona 2 ans j'ai été insulté na plateau à télévision boui na pasteur moko funa loba les pasteurs kaso lobela sur la polygamie et ça na chaîne moko en place à Canal Congo Télévision appelé CCTV en pleine émission de Tovani Boya Finganga naza zoba naza mayelete mais lelo 2 ans ekoki to moni retire na tuna na zonga ki pona tuna bango a senganga pardon to loba nzamba jalokum na loba ke na parlement wana après quelques mois bo mona bat ba ko ya na parlement ba finganga na message ba archive za wana bakota place est-ce que on est déjà prophétie na parlement bat ba ko ya na parlement bon pour na accord FCC cache peut-être je crois mais na parlement lelo ba rotia bureau définitif lelo après 2 jours pe quoi oyebi le mot prophétie na définition nango elingi kolobanini ko révéler quelque chose o eza caché to eloko ekoya ozomona donc ko bimisa penser en nzambe pona lobby to o déjà ekokisami to o ekokokisama nde yango na définition ya mot prophétie donc tant on a lobaki ke na parlement wana bato ba okoya to mona ki nante rupture ya parlement eloko te mais si malango bato ba koyi na parlement tant on a lobaki accord c'était pour 2 ans et tout le monde 2 ans et coquille rupture ça est-ce que bakoko lisusu parce que toi gape nyongo na Sénat ngape na tuni prophète est-ce que bakoko lisusu parce que toujours non bientôt ba pétition contre bureau ya moi tambo mwamba ngape na tuni prophète yo le rosa papa solution pesa biso solution et là on est koleka sur na Sénat est-ce que bakoko lisusu solution za nzambe ngana zakaka mon même message solution ezaye na le Sénat non nous uté na loba clair parlement na lobi parlement ngana pesi message ya parlement oye ko sala manakati nzambe nde ayebi na pesa message so pe bolingi to tanga a to tala comment na pesa message wana nini ekosala matozwa bible to tanga et puis tozwa ba prophétie ya mboka Congo pourquoi union sacrée salami et nini ekosala manakati ya union sacrée banani oyo bakoya ko sauver Congo na répéter eza ba David ba jeune politicien o ba yebana te na Congo et ba jeune serviteur de Dieu o ba koya na prophétie po ba pesa bango mbongo te o ba ko mema message à Congo po ba pesa bango mbongo te mais po ba sauver nation congolaise et ça lokola na koloba rôle ya sentinelle omoni o mukanda Ezekiel ezoyebisa biso Ezekiel 33 ko bana na premier verset ko kita tangu crise ya kana ba nation nzamba tombolaka ba jeune serviteur oyo bazo tambola na volonté na ye apesi bango vision na ye ndenga tombola biso yo nazanga moko te toze belé ba David ndenga nazana yo yango do ndenga tombola biso yo merci na ndenge yo reconnaître nzambe ya Simon Kimbangu pe ya ba 4 frères messagers de Mbinza azwa lokumu mais nazanga moko te ba David baze belé au moins nga nazana yo awa mais ba mususu bazali boko sa nga na tuna boko sala api frère de King boko sala wapi parce que na union sacrée on a tout monde déjà bembaza on a cela veut dire que MLC bana moi kota na bango Katumbi aza na bazana kota na bango bato ba oti PFCC na Kabila ba ko sangana Tshisekedi baza kozela pe kota na bango bato kamare ba kozela ko siko bino ba jeune David ba passer la ministère des églises kaka ta on azoloba kaka na kati ya bato wana na kati ya bato lobi ya ba MLC ba INC ba nyonso ba David bazate na kati bazali na lobi ngate na lobi ba David ta nazoloba c'est au pluriel même na kati wana ba David bazali oyebi Israël oyo tozwaka toujours comme référence mboka ezotambola mabe Eli atelemi lokola musakoli ya nzambe ba prophète bala pe bazalaki maintenant ba telemi liboso ya nzambe nzamba kokisaki o ezalaki destiné pe na manière nyonso nzambe akosala de toutes les façons à accomplir message na nzamba za bongo ako lukata na nzela po Jacob akokisa prophétie entre Jacob na Esaü nani falaza la béni c'était Esaü mais nzamba salaka na manière nyonso et s'accomplissa na Jacob po yenda ponaka donc nzamba koko kisa message na yena ba mécanisme nyonso ezanga na yote toyeba ndeni osala nzambe nde ayebi
nga na pesi message et ceux qui olingi na permission na yo na zwa bible totanga comment na loba accord wana ezaki pona 2 ans total biloko ni elobama et puis tozwa aussi ba prophétie sur les 4e on peut sanga mo passage moko ya bible moké penza parce que mambo le beza mo belé passage moko ya bible moké. Merci. Na lingi na zwa mukanda ya Daniel hein, le livre de Daniel les frères Daniel azoyi bisabiso nini na mukanda na ye tozwi awa Daniel 7. Nous avons Ézéchiel. Hein? Non, nazo kende parce que la verset ça un peu belé. Voilà. Les frères Daniel Azawana, Daniel 7 et Zolo Banabiso Boye, na 25e verset. Il prononçant des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera le sang du Très-Haut et ils espéreront changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 25, 26, puis viendront les jugements et on lui ôtera sa domination qui serait détruite et anéantie pour jamais. Et lingi kolobanin, tozongina Daniel 25, il prononçant des paroles contre les Très-Hauts. Des professions n'appellent ça qu'après 2 ans, bako kabwana. N'appelle ça prophétie vague, n'appelle ça prophétie, tozongi na Bible, tozi référence. Il prononçant des paroles contre les Très-Hauts, ba parole nin baloba contre Nzambe. Au moni ba marche ou ba chrétien ba organisaka, comment ba massacre ba chrétien de chat kapangala ou aza aspirante. Akufa na ba marche wana ndeko na biso ya monseigneur ba oyo ba kufa ba de chat ba rosimu kendi ba matungulu ba kufa na ba marche wana ba kanga ba sala Nzambe ba beta ba sala Nzambe ba grâce ba grâce la président mais aza majoritaire té tout le monde qui l'actuel président aza président mais aza majoritaire té aza livré na maboko na bango nyosa olinga asala pona Congo bango ne baza majoritaire na parlement ba osa nini bazo bloqué bazo kanga et puis azoloba ils espéreront changer le temps et la loi. Au moni avant élection il y a 2011 na mboka na biso ba modifier constitution ya mboka na biso to longa na 2 tours to koma na tour moko pona intérêt ya mutu moko ozomona et na simana yango azoloba bien pendant un temps 2 temps puis la moitié d'un temps donc pona mbula moko nde bakokanga mutu ya zala destiné pona mbula mibale et puis mbula mibale na ndambu et sukiwana 25 et puis 26 et lobby. Puis viendront les jugements. Et puis, on lui ôtera sa domination qui serait détruite et anéantie pour jamais. Donc, jugement ekoya ponanin. Pona makila ya bato tuniwana obazo kufa na beni na butembo banani baza ba responsable ya ba mort wana banani baza ba responsable ya ba groupe rebelle et tout mona pourquoi il dit qu'à peine abimi na prison banani ba ko remplacer ye poto ye ba les véritables coupables ya liwa ya musée Laurent Désiré Kabila et pourquoi ba ko longola bango domination wana. C'est par rapport il y a ba abi ba détournement nyonso e salami na Congo ya ba millions ba mbongo à l'état ya ba affaire ba bukanga lonzo ba fibre optique ba projet ba 1000 écoles nyonso wana de nazakolo ba la mort des hommes politiques et des hommes congolais et puis sa domination oyekozala ôté et à jamais, c'est-à-dire la prochaine opposition à Congo s'appelle le FCC. Donc tant que vous avez la domination, vous faites allusion à quoi? Domination, c'est-à-dire ndenge ba domina qui peuple congolais. Peuple congolais azan. Ba olongola bango ba domination na ba immunité, vous faites allusion à quoi? Non, tant on a zolo ba domination, c'est-à-dire ndenge ba zwa ki Congo et comme le la bien public, il y a moi groupe à individu. Donc moi quelques bandes ya batu ba s'organiser ba kangi plus de 80 millions de Congolais en otage. Au moni bakangi mboka en otage loko les a bien privés na bango. Loko la ba bien privé ya famille, mais bande konanga ba politiciens. Sachez une chose, que le Congo appartient à Dieu. Congo est bien privé na binoté. Congo est un Nzambe. Congo est un pays prophétique. Tokoti année 2021, ils a prophétie en Mboka Congo. So bo se repentir te avant 2025. Bamsubo ki Mboka Congo. Bamsusu Nzamba oboma bino et bamsusu bo remplacer 10 peine na prison. Boye bayango. Neti nani? Na lingo tanga kombo mututi. Beaucoup remplacer 10 peine en prison na likambu nini parce que basay nini ceux qui yo moko yebi ceux qui yo posa na kati ya batwana okoyeba mais ngana tuni ba remplacer basay nini yezala ki parce que ba condamné qui est soi-disant abomangi motu
Si on va remplacer la sens. Pourquoi va remplacer quand Eddie Capen? Il y a beaucoup de prisonniers qui ont été graciés. Pourquoi seulement Eddie Capen? Oui, mais na pesi ka exemple te na pesi exemple parce que na minute ba prisonnier belé ba cause la même muto yo exemple non cible kaka Eddie Capen no sali 20 ans. Oh attention monsieur Batonio sozaki likola likambo na ye parce que les prisonniers oyo anio kami lokola Eddie Capen na batonio so na zate aux assure je suis sûr parce que yenda anio kami 20 ans c'est pas facile hein au boti moi na Bali à ici université c'est pas facile na 20 ans oh papa, na 18 ans déjà, vous avez diplômé d'État. Et le 2 ans, vous avez déjà à l'université. Vous avez déjà gradué. Na GD, si je ne me trompe pas. Oui, bien. Alors, tout le monde est parce que nous avons une parenthèse. Olingi kolobana yote. Olingi kolobate na kanga parenthèse zona. Otuni banani. Yango na yebiso na tangite. Ba to ba détourna ba millions ya mbonga ba bukanga lonzo. Oyebi na 2016 na ba avion moko ba yebisa biso 4 vols et oya na fin ya 2016. Un temps bazo inaugurer ba avion ba chaka couleur wana ba Antonov oyo. Yondo tanga ngo ngana za posa otanga ngote. O ba sala biso kimpa Vita Lumumba ba lobaka 4 vols ko ya ba avion wana kenda wapi. Ebunga na mapatati lelo ba pineto boka ekitaka te. Ba mbongo nyonso na bato wana fu ba juger donc fu ba répondre yango na lobby na ligne ko tanga mutu te. Donc, rôle nanga eza ya sentinelle comme serviteur de Dieu pour na pesa message à Mboka Congo. Yango message nazo pesa bato ba se repentir, ba se réconcilier plutôt lukape. Makambo ko changer ze belé na Congo, justice pe travail futo longolango, drapeau to sa nango ona lati, na lata kango pona ko représenter Mboka nanga, mais drapeau eza drapeau ya Congo te, to kotala yango, nde na lobi ba mémorial. Eza drapeau Congo te. Na lobi yango. Eza Mboka ni. Na bandeli sous drapeau ya Congo eza oyote oye komama na la sainte écriture o nzamba pesa biso eza drapeau oyote o eza drapeau ya continuité ya œuvre du mal zela frère de King drapeau o lobi eza drapeau ya Congo te eza ya continuité siko drapeau ya Congo na ba livre ba révélation ba prophétie bozwa eza lolenge nini eza na ba OK comment dire ba signe nini parce que surtout qu'ils ont une étoile il y a jaune ils ont un rouge ils ont symbolisé makila ils ont un bleu au mona drapeau oyo nzambe apesi bino prophétie to papa Simon Kimbangu apesi bino prophétie ils ont drapeau lolenge nini. Moi lorsque je parle de Simon Kimbangu kolobate que Simon Kimbangu nda apesi nga prophétie non muto ya pesa nga prophétie c'est Dieu nzambe wana oyo alobela Simon Kimbangu comme prophète ya Mboka Congo et Simon Kimbangu pas comme Dieu ndenge olingo loba Simon Kimbangu apesanga non drapeau yo nzambe alakisaki yo eza drapeau ya lolenge nini et ozana ba signe nini na ba couleur nini parce que biso so bana classe patank sarabango drapeau na biso eza rana étoile eza rana ligne rouge o symbole zarabo eza rana bleu déjà l'enfant connaît déjà que nous mais ça nango déjà c'est que drapeau nino nzamba laxi bino tozo bible na bande ko na biso nyonso bazolanda biso ensemble ngana yo to partager bible ezo ebisa biso nini Apocalypse 2 le premier verset tout nga fona tanga pona mona bien OK tanga Apocalypse chapitre 2 oui premier verset OK na utanga OK atangi na kombo Yesu ngana na kimbangiste te ngapi na za kimbangiste te. Bon, on attend qu'il y ait un combo à Yesu kasi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. OK. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ce qu'on a eu ce drapeau ya Congo. Oyebi avant indépendance parce que natiki ba archive en ndaku sote na lingana laksa bandeko prochainement na luka vraiment tozonge la question na wa laksa yo ba drapeau wana avant indépendance belge a utilisé drapeau ya étoile moko ezaki ya Congo belge avant to le kana indépendance Kasavubu Mpolo Okito Lumumba et bango nyonso obakenda na table ronde ba décider ba longola drapeau wana le tout premier drapeau ya Congo ezaki drapeau ya 7 étoiles
yango esala ke bazwa indépendance na maboko ya mondele oyo outi kotanga awa na kati apocalypse ezalaka drapeau ya 7 étoiles nde pesa biso indépendance to travailler na drapeau ya 7 étoiles œuvre du mal eye na 1963 ba changer drapeau ya 7 étoiles ba ekocha drapeau otozanango succession katangaise ça nini et bandi ba désordre bandi na Congo na drapeau oyo ti fin de compte mutoyo a coopérer na diable pour que le Congo reste uni je le ferai engager Congo dans monde des ténèbres tant à côté Congo dans monde des ténèbres a longoli drapeau oyo a drapeau ya flambeau to tanga ngom ko to beta histoire ya fait président Mobutu moto a côté Congo dans monde des ténèbres na lobby déjà mukolo to beta eza nani na bandeli mukolo to beta histoire ya fait président mais tozo si ça déjà frère de King tozo si ça déjà moto a côté Congo na ténèbres eza nani comme ça semaine elandi dans 2 jours to ko beta lisolo moto a côté Congo na monde des ténèbres yango na moni président Félix Osambela makasi un fervent chrétien na lobby bien que mukolo to beta histoire ya président Mobutu nde to yeba yeli biso drapeau ya flambeau tango ina drapeau ya flambeau Congo est plongé na trou noir et tant que plongé ta côté option na bakor ya molili te président Mobutu côté option na bakor ya molili mais tika ngana silisa ko papa ngana za pour ça ya précision wana parce que naza congolais et intéressé biso nyoso ba congolais moi je suis congolais na ina yeba mokonzi mboka nino côté biso asinse biso bakor ya molili. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Mais c'est une métaphore. C'est une métaphore. Bon. Est-ce que ça faut coopérer avec les diables pour nous sauver le Congo? C'est une métaphore, c'est une signification. Ah bon? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Liloba emisali nzoto. Mokile salamana liloba. Tant mutu a lobi liloba. Ils ont un impact ni na aloba ngope na conditionnel et que non je vais coopérer avec les diables aloba s'il faut na coopérer na zabolo pour na sauver Congo je le ferai a sali ngote a tina conditionnel lobi s'il faut oyebi penser au mutabanda ko raisonner yango asalaka oyebi yango tant mutabanda o raisonner na biso ko za la précédente hein mukolo to beta histoire na ye to ko comprendre alors aye couper sa biso drapeau ya flambeau. Et drapeau ya flambeau to ebi place nini emema Congo. Suka na yango tangwa kei Laurent Désiré Kabila pour amema libération à lobaka na Congo. A longoli drapeau ya flambeau a zongi lisusu na même drapeau. Il y a 7 étoiles. OK na ebi na moni drapeau ya bleu. Alors ozomona na livre oyo nazo koma ndebo ozomona na likolo na présenter 4 présidents. Mi balé oyo entre le fait président Désiré Kabila na le président sortant na Tchebango et Sikamoko ils ont représenté ni tant au décortiquer affiche à livre na message ni nazo pesa na 4e président ya Congo oya l'Obama netoye ba maintenant comment à sa continuité ya Joseph Désiré Mobutu sur le plan spirituel et continuité ya Laurent Kabila aye kolongo la drapeau ya 7 étoiles aye libiso maintenant drapeau oyo aye bisbino ke za drapeau ya continuité ya œuvre du mal. Et tu ba makamnini et côté drapeau oyo futo zonga na drapeau ya 7 étoiles oyo drapeau ya Congo oui OK alors c'est-à-dire futo zonga na drapeau ya 7 étoiles et justice peut travailler na futo longola yango to komona c'est pas notre devise et ça marque de la bête paix justice na travail oui. Et ça marque de la bête. Ngana lobe eza marque de la bête. Ngana tuni pe question eza marque de la bête. Omoni ndengo ozomema nga mulai yango siko likola ba question na yo na continuer ka koloba. Alors ngana yebiso ka ke eza marque de la bête au développer ngo prochainement tant loba histoire ya fait président Mobutu. Pourquoi Congo ezo souffrir toza na biloko okata. Et si funa na suki sana liloba oyo na yebisa bandeko boye l'actuel président o toza na ye na Congo a ça 12 ans na pouvoir. Alors ça, 12 ans de mandat et aussi là en 2030. Et tout koya ko décortiquer yango pourquoi alors ça 12 ans et mandat na aussi là en 2030 ni message ni nzamba pesa kinga pona 12 ans ya pouvoir na yewana et za pona nini voilà message oyo na kopesa bandeko et merci na yo muto yamba kinga na équipe technique na yo mobimba merci na muto ya salaki ke ngana binoto kutana na pesi merci na nzambe ya Simon Kimbangu
na nzambe ya ba 4 frères messagers de Mbinza, na nzambe ya Paul Maluzei et na nzambe oya benganga lokola serviteur na ye o nyos alingi ko contacter frère King na plus 243 84 76 98 308 eza numéro nanga sur WhatsApp plus 243 84 76 98 308 ou na adresse Gmail nanga thekingdekikobo2020@gmail.com thekingdekikobo2020@gmail.com ou na compte Twitter nangai frère King Dekikobo et aussi na permission na yo nazo senga na batu nyonso o balingi message prophétique ya mboka Congo bo s'abonner aussi na Congo mon pays libre TV eza chaîne moko na créer na YouTube eza pour na évangile par rapport à ba vision nyonso nzamba pesa ngai on a zolobela bo s'abonner aussi na Congo mon pays libre TV. Merci. Merci beaucoup Nabo na reposer ma question parce que lobby ngana même na molai en longueur 2030 double glissement alors que constitution est bien mon konzi mboka et singela ça deux mandats frère de King lobby 2030 bon to solongo je crois na émission la semaine prochaine hein to je crois na week-end na ozala disponible pour na bino et to décortiquer 4e président wana comment et s'accomplir prophétie à Simon Kimbangu et pourquoi Arosala 12 ans et pourquoi Moutouana Aza président de l'Union africaine en 2021 Makambouni ni fois ça comme président de l'Union africaine pour libérer le peuple africain et le peuple noir ndenge Simon Kimbangu loba pour développer Makambo belé na katiwana. Voilà, merci beaucoup Balanda Vision Plus Télévision. Tokomi na suka pene à masolo na biso. Ezala qui est Sengomakasi yako yamba ndeko de King de Kikobo. Donc les noms souvent ngazu ngana loba de Kibobo, mais c'est de Kikobo, de King de Kikobo. O penza a pesibiso message très important. Oyo azu yango na nzela lo sambo azu yango na nzela tata nzambe. Alors merci na bino nyonso bozu libako kolanda biso tokomi na suka tokutani bongo na mikolo ezali koya. Merci également na Kwaku Vantoto o azali derrière caméra.